Mopepo yana zosenga ezali balate ezalo pangote ezambi tukate mopepo yo ya nzambe mopepo yo ya nzambe mopepo yo ya nzambe ya fali tangale zesobe mopepe kolo nzembo nde ngai baonde ba interpretinga nzembo zo mona fali pupa yembaki na ndeko nanga René Lokwa ezali nzembo na ngai ndi roi de CCT esobe mabina yeyo nzembo na sala kango na 2014 tana utaki Brazzaville tana ye na sali nzembo na zaki audio et mes disque mobimba titre nango ndezali 207 ma maison na niveau ya justice et puis pour vous comprendre que ça kolo nzembo obe ba mama moswala est-ce que on a ba imba kiango desese yeboma aye yebomaka aye yebomaka aye ilonga yekombanga malembe ilonga yekombanga malembe ilonga yekombanga malembe ilongo fali pupa ye mystère mama nanga kombo na Marie Jeanne ilonga moto na emele mami ilonga mo vite kopo ilonga mena zelaki bakulutu nanga balukanga kolo nzembo desese yebomaka aye yeboma aye yebomaka aye yebomaka aye yebomaka ilonga ekumbanga malembe ilonga ekumbanga malembe ilonga ekumbanga malembe mami ilonga mo vite kopo kilonga mami ilonga mo vite kopo kilonga ope ba mama moswala me pa mukolo biboni mototo na mokilika bapa bata obe ba mama moswala mena lobi boy mama Colette o ezali retour yesobe na paka Juma yesobe na nga moyembe yesobe na nga ya mobinye yesobe na nga ya moyembe yesobe na nga ya mobinye yesobe na nga ya moyembe ba mama na yakuna yakae papilo kopeo bakaka bana panya vanga ki papaye bakaka bana panya vanga ki papaye kono kopengeta kopanyi menya ngana puwa ke balo ngane samosanga ya balo ngane sobenkanga ya balo ngane samosanga numero na ngese changer numero na yo ese polio desese toyo yeboma boma bomi mama yeboma boma bomi mama yeboma boma bomi mama nyakoma wonyi mwebele mi balo konkane
Maître Jeannot, écoutez la parole.
Est-ce que tu sais maman quand tu as eu baka? Tu ne reconnais pas que tu est-ce que quelqu'un me parle à vous, Nanaka? Est-ce que quelqu'un me parle à vous, Nanaka? Est-ce que tu sais maman quand tu as eu baka? Est-ce que tu sais maman quand tu as fait la bonne idée? Un peu la missouri. La fille a eu combien? Donc on ne connaît pas quand tu es dit. Samedi.
kanchoto na boka bawa. E bongo pona ko pajo yo to ti tolo bawa kuso ki odike.
Merci tout le monde, je suis de Mabina. Journaliste monene ya teni ngolo bandini mobali alikanga kitoko teta imaneke yeboma boma bobima me yeboma yesa choyo yeboma jamana ngayele sore kilome esia ya jamana ngayele sore kilome ilonga jamana ngayele sore kilome sikwa jamana sore na zaka ngona bana vita tekena zaka bekibia alors bon jamani akanonga nini na pokra jamana ngayele sore kilome ilonga mo vite ko to kilome jamana ngayele sore kilome ilonga jamana ngayele sore kilome ilonga sokoto te moye kilome ilonga batama moye kilome esobana ngaya moye bi esobana ngaya mobili esobana ngaya moye bi esobana ngaya mobili mama mana ya kuna ilonga ekumanga malembe 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 ilonga sokatana soba sobenana ilonga sokatana soba sobenana ilonga sokatana soba sobenana wababa tata mosona esa ni bongala
mongala maboko likolo ozali mongala okutanga ezali mongala maboko likolo ozala moluba mongaka tomona maboko likolo akolaka sangi kinyo est-ce que véritablement bungalaka est-ce que mongala sola bungalaka bamukolo bimoni yenazoka moi ozakola le côté metala na mokili batotunga bata Maître Lee, Yamana Nina Bimisamo Susu, Jonathan, Mikala Kopana Jojo, Sai, la Nina Bimiselo Rasika, Bino Nebo Zaliba Maître Vokanama, Nazara produit Nabino. Naïbi ke makambo ezali na niveau ya justice. Maître Elia Zawana, Maître Gocha Zaliwana, en même temps manager. Jamel Lion King fort. Nazoli ngana bimisa. Lokola balabaki abomi. Alors que le kimia est sorti. Moi si asenga ngaka kimia. Alinga mutu ka kolega kimia te. Moi si alinga mbongo kolega bolingo te o. Alors que le kimia est sorti. Maître Gauthier. C'est quoi mon papa et moi? Mon papa et moi. Allez, sois mon pépé. Allez, sois mon pépé. Oui, ça bouillit. On a les grands journalistes, hein? Les grands journalistes, les gendarmes Petre. Maître gendarme Petre. Maître gendarme Petre. Le Petre. Elie. Aujourd'hui, les grands journalistes Moïse. Jimba, de bisanji ngoma, de shiba, de soye, de bisanji menu, ya kambukulu. Mama jimba, de bisanji ngoma, de shiba, de soye, de bisanji menu, ya kambukulu. Ministre Nakosi, mais Yozali Moluba, Excellence Nabiso. Mais Ozali Moluba, c'est-à-dire Ozali Congolais. Est-ce que Congolais sont la boum Naka? Merci. Pour sauver qui c'est, pour sauver ma vie. Famille Mali. Famille Mali.
Le grand journaliste, voyez ici, comment les caractères vont être.
Sobe Mabina, Osali, artiste musicien, Toti Kolandayo, un concert, non, à Popawa. Et puis, ce qui m'a plus retenu, Osali, question, il y a Zembo, il y a DC7, au Tolandi Penevma et pas, il y a Soso Pembe, au Bauturo Beta featuring avec musicien, Fali Ipupa, Osali pour interpréter. Pourquoi Osali pour interpréter Zembo à Batou? On se pose la question, est-ce que tu as déjà payé droit d'auteur? Comment tu parviens pour interpréter Zembo Yabato et Zayoete? Ok, merci Ndeko John Mulumba. Narasi que Kolon Zembo nde ngai baonde ba interpréter nga. Kolon Zembo zangai Zembo zo mona Fali Ipupa yembaki na Ndeko nanga René Lokwa ezali Zembo nangai ngai nde roi de C7 Sobe Mabina yeyo. Moi, na sala kango na 2014, tana utaki Brazzaville et tana na sala nzembo na zaki audio. Avant tous alana ba producteur tanga yiko kende ngapi na yiko voyager pesa moi contre-temps pour na ko sesa ba clip et mes a disque mobimba. Titre nango ndezali 207. Ezali disque mobimba, titre nango ezali 207 et nzembo na sala kango audio à partir ya Paradjuma. Na sala kango na Paradjuma chez honorable Mama Colette Mboyo Isola Iso. Si les autres allez Kango, René Soso Pembe allez Kobete Ango, Babeti Fitinga na Fali Ipupa, Bambongo Zo Liama, Baconseil Zo Betama, et puis yo lokola initiateur, il y a Zembo et Lelo Kangi, Congo, mais non seulement Congo, mais Afrique, à travers le monde entier, Batwazali Kolanda Yango. Comment tu trouves une œuvre na Yomoko, fondateur na Yango, mais Batmusunde Bazoli Yango? Bon, merci John Mulumba. Nazana bio. Tozana ba maître bazali wana, maître Gauthier, maître Eli, bazola ne la maramwana, maramezana niveau ya justice. Et puis pour vous comprendre que ça Kolon Zembo. Obe ba maman bonsoir là bonsoir là Est-ce que on a ba imba kiango? Bobenga ba botsa micro balader, ba kitana ba site na ba Paradjuma ba kite pa ba kulaka ba mongo nyonso tout. Bobenga ti libanda na poto. Ba ko yebisa bino ke Kolon Zembo ye wana roi de C7 Sobe Mabina. DC7 ye, DC7 ye, DC7 yo yeboma. Aye yebomaka, aye yebomaka. Ilonga ye kumbanga malembe, ilonga ye kumbanga malembe, ilonga ye kumbanga malembe. Mami ilonga wana, ilonga mani Fali Ipupa yembi. John Mulumba, ilonga Fali Ipupa yembi ste mama nanga. Mama nanga kombo na Marija na ilonga, moto na emele mami ilonga mo bite kopo ilonga. Yesobo ya mo yembi o ilonga. Ilonga bonsama ba ome o ye kilonga donc yeyo Fali Ipupa na René Soso Pembe bazui Zembo na yo yango nde lelo bazali ko mama aussi instrumental o nyoso tezo beta na simana si la moto abeta ka sente wana zali Zulu sente azana tika na Turquie Zulu sente abeta ka nsembo wana na Paradjuma na tika na Turquie moto abeta ka sente wana musuza yeko beta na zaka pe musicien nanga basiste azaka kutu bagistre nanga lokola Zulu sente ke Turquie na yeko zo Eric Bazi nde na tesi koyo musicien nanga banda obetela nga banda ovana na veni makula na pesi bana makula nyoso tu bana kingabwa izame na pesi bana makula bana kulumba bana mukila mbote batu bamona ngatanga ofutela studio na makula 15. Donc wana musicien nanga ko beta lisula DC7 d'ailleurs zo pesa kanda mais lokola nazali moto oyo natambola na ba konti o ba concert nga maître Gauthier azali wana maître Eli azali wana tozwaki temps ya administration ba yeba kolandela makambo ndenge singaka ndeko nanga Fali Ipupa ya nanga Fali Ipupa lo sako na yo ana mongo nyoso okoyebisa nini Fali Ipupa banda na excellence eteni excusez banda na excellence eteni longono moto yo abandai ko benga nga suivant na makambo etali ana mongo na Béatrice nazo pesa message na bakulaka nyos banda na maître excellence Guy Luando Mboyo nazo pesa message pa na bokulaka ezali nzembo nanga ndenge René Loko ayembaki nzembo na banda na propagande ngai nazo soutenir Rigeni Bakonga Ilanga ekomaki na moma moko Rigeni Bakonga pesi ngai conseil alobité loko ayembeli Kulutu biso tout soutenir Kulutu abima totika makambo na meloko ekomi makambo ko yemba na Fali Ipupa Kolon nzembo nde yeyo esobe mabina yeyo ezaloki wapi ata mwana ya muke so tunika yeyo esobe mabina bakolaki so yeyo bakulaka boko talika
makambo nazo déclarer droit ya nzembo nanga na fingi mutute na pe na besoin ko finga mutute na besoin pe ya ko tsa mutukate nazo déclarer c'est l'autre droit nanga yango moni na yaki na kati émission et pas na ndeko nanga journaliste John Mulumba donc na sepeli makasi na monio kolo nzembo yeyo soki bato bazo tsa tembe baya ko tala ngai chaque vendredi na commune ya Kalam quartier Matonge avenue Oshwe espace Banikanga chez Clément Yoti Menyantoto elo koni ne koki ko yebisa fali pazo tala René lo pazo tala ko yebisa wango nini et ensemble de tous les Congolais bazali ko la na lobaki bien que nazali na bureau nga naza artiste nasala musala nanga nazape na bureau et dirigeant nga nazala ba maître avocat nazali na tana biso ke bureau ça que bureau mobimeza plan bokola ka fali popa yende mutako lukanga leki naye soki bakosaki pa na René ke nzembo eza René te boki akitatina ba site na ba fond akende kulandela abakoyebisa ke nzembo ane za ya esobe bango ka yeyo babeti mbonda babosani motei poso na lobani yango nde na ye na malobe pa na bino bato bo défendaka bato bino nde bato bo blobelelaka o bato bazali kolo nzembo ezali nga moko roi de CCT esobe mabina yeyo mapepo ye na zosenga ezali balate ezalo pangote ezambi tukate mopepo oyo ya nzambe mopepo oyo ya nzambe mopepo oyo ya nzambe ya fali tanga les esobe mopepe. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, démarche chimie bozali pour entretenir Kobanda depuis Nzembo ezali Kobetama René Lokwa et bozali ko s'attendre na nini bozali poser la nini exactement na souka. OK, merci. Ngai nazali mwana pe na kati ya Ana Mongo. Mais nazelaki bakulu tunanga balukanga kolo nzembo bakula kavanda fali pupa mutamaele ata Rena kenda ikokosa ye me fali pupa za mutu ya maele akoya koluka yo vanda kimia koleka na media te koloba biloba loba te azaya na yo oyo azali kotombola critique na biso bangala en général Ana Mongo. Alors, si on a minute, nazali na bureau bazolandela makambo wana. Mais tozo zelande beaucoup la kafali pour pas aya kore compenser lenga imitokyo yanga. Na sala ngo na motute instrumental wana tu ezali yanga. Nazali na ba audio na bandaka banda l'an 2014. Série wana itoke uti kobima. Générique itoke zo beta. DCC pe ezo beta. Batunde lokola na salela kango image te. Batu babano obenga ngo kaya mabele elisi. Or que ezali ya mabele elisite. Makambo na zolo besiko tobeta ezai pa la Jean Clément Yoti Menyantoto place mpaka azali na PCP Losako mpaka Clément Yoti bane kanga nyoso tu na pesi bino donc nyoso soki pe na kosi otuni njolo ntama ayebi otuni Zulu Mayamba ayebi otuni Comet Nkanga ayebi otuni mama biso mame vala ayebi otuni Bambu Nyama ayebi otuni Shiro Denis Shiro ayebi zoke moya ko tuna mabeleli cité parce que ya sakenda na ye yango na biki bana Kongo botala kalelo yo mabela zongi na mboka e tango bango tu bazali esika moko wananga déjà nazaka leader tango bango bazepa mabeleli po bango bakomi ba leader na simaliwa mabeleli tango bango bazalaki ba musicien mabeleli si wana déjà so ba beta ke pas Jean Clément Yoti na Oshwe chaque jeudi tant que leader si ezalika ba kandenge yaka ba producteur bazomona na te ndezalaka. Maintenant ça c'est entre vous bana Ana Mongo fali pupa na kati René Lokona kati est-ce que oso zwa likanisi ya kokende koluka lokola kulutu René Lokwa pona kwebisa ke te kulutu na ngai bon nzembo zali ko beta lelo ezali nzembo na ngai est-ce que oso zwa likanisi ya kwebisa ye to kokuta na fali pupa que boso la vraiment famille bo trouver compromis. OK, excuse nakolo baboye nga ko luka yete bango fe ba luka nga ko leloko bango fe ba opesa nga honneur po eza yanga nga na olukende so nga nazwa ke loko na ina kina nga luka ya nanga yetanka yebi keze loko ya leki na ye awsani akwa ko luka leki na ye leki na nga eloko na kende ko yemba boye na récompenser le droit na yango to ko leka na ba media te poto loba tant que ya zo ya te yango nde to leki na ba media pe abenga rapete
abenga raté amona na raté sala lokwa eloko mobo ke ayebite mais ndako tokutana keza musique soki alukinga na musique tokutana ngaza na numéro na yete yazala na numéro na ngate mais ye mutayibinga yendi face à l'effort ya kolukanga yendi fa lukanga po eza yanga ya bandaki ko déclarer nzembo na ye epa na fali pupa bokolaka landanga bien fali pupa landanga bien René Loko abandaki ko déclarer excuse abandaki ko déclarer nzembo na ye oyo yembaki na bambunya malobi eza nzembo ba invocation oyo ya composa ke pa na mabelelisi yende mutabanda obenga mabelelisi na ndenga bokoko bosiko nzembo ya ngai ya DC7 ya yebisaki yote ke nzembo nga na oyembeza ya yete eza ya ngai te eza nzembo ya esobe pourtant mutu azo déclarer ba droit na ya lobi ke eza nzembo ya tobengi nani tobengi ve bambu eza po soki pe na tuni ye na bike nzembo anozolo bake tobengi mama yona bambu nyama na yemba liboso mokili eyoka parce que nga na yebike bambu nyama mutayemba nzembo wana ya tobengi mama ebimaka na ndoki gentil na disque mo ndoki gentil de yango nde mutesala liso ve mabele makambo ezala mais na kamwa ye akenda ko déclarer pas fali popa mais na kamwa lisusu aye lisusu ko zwa lisusu nzembo yanga akeli lisusu ko betango na fali popa mais na kamwa lisusu mapepo ya na zo senga ezali balate ezalo pangote ezami tukate mopepo oyo ya nzambe mopepo oyo ya nzambe yeso betanga leze bolingo tanga leze ipupa tanga leze ya fere tanga leze erite tanga leze mopao tanga leze ya fere tanga. Voilà, merci beaucoup Esobe Mabina. Je pense que les Congolais vous allez Kolanda Esobe Mabina Nenga vous allez expliquer Zembo normalement ezali Zembo donc c'est lui le compositeur fondateur Yamakambo. Donc c'est lui Esobe Mabina. Onyo Sobazali Koyoka et pas ya René Lokwa donc Soso Pembe donc ezali nango titina neba comme na dimension ya kobeta ba featuring na artiste musicien Fali Poupa ba ke na Lyon en France ba beti ba concert ba Mongo Bimi. Je pense que il y a eu un problème déjà très sérieux au niveau de la justice. Je pense qu'il est super. Beaucoup ça vraiment suite et comment on en a puisque le dossier est déjà dans ma boîte. Maître avocat, maître Gauthier, maître Eli Kamalenga. Je pense que beaucoup ça vraiment la suite puisque bah pirater et loko il y a batou. Au Ezali il y a Bangotier. Voilà. Merci beaucoup ba Congolais. Bisekatu Bozali Kolanda. Biso. Merci. Ezali balate ezalo pangote mopepo aye mopepo yo yanzambe ye mopepo yo yanzambe ye mopepo yo yanzambe ye mopepo yo yanzambe orisoma sambo za wapi papito la sio za wapi Luise Kovo za wapi Rigani lango za wapi Je koko mulumbo za wapi Bakola kasaki kinyo Amen Oh loka Amen bakulaka Oh loka Dese seti yangoyo Retour Esobe na paka juma Dese seti oye Dese seti oye Dese seti oye Yebomaka Aye yeboma Aye yebomaka Aye yebomaka Aye yebomaka ilonga kumanga malembe ilonga kumanga malembe ilonga kumanga malembe mami ilonga mo bite kopo kilonga mami ilonga mo bite kopo kilonga ope ba mama moswala me pa mukolo biboni mototo na mokilika bapa bata ope ba mama moswala me na lobi boy mama Colette o ezali retour Esobe na paka Juma Yesobe na nga moyembe Yesobe na nga ya mobinye Yesobe na nga ya moyembe Yesobe na nga ya mobinye Yesobe na nga ya moyembe ba mama na ya kuna papilo kopeo bakaka bana panya vanga ki papaye bakaka bana panya vanga ki papaye kono kopengeta kopanyi menya ngana puwa ke balo ngane samosanga ya balo ngane sobenkanga ya balo ngane samosanga numéro nange se changer numéro na yo se polio de yo ye boma bomi mama ye boma bomi mama ye boma bomi mama nya ko mangoni mwebele mi balo konkane obe batata moswala Voilà. Ebisabiso d'abord, inspiration d'abord.
si réellement tu es bakenze mwana izanze mwana yo dengo tukoloba puisque tu es que René abeti featuring avec Fally Poupa si réellement zembo ezalina ezalinze mwana yo yebise biso inspiration na e uta wapi na ndenge nini poete oyeba ko beta yo explique-nous d'abord si réellement pour toi réellement Isaël na botami na kati ya royaume ya miziki nano d'ailleurs eza ipa na biso banda na bakoko na biso na côté ya bo mama na ngai bakumu Mohamed bazana poto ba isobe Sabina bazana poto donc na bo mama na ngai na bo papa na ngai miziki d'ailleurs na ezano don et utana on pas biso na parler et puis 2C7 na zwa inspiration na ipa na mama na ngai abana ikoyoka zuwa abana ikoyoka la papa biso zuwa tant que papa zaki star azobima retour akozonga boye yebika ndenge basi bazala na parler avimba ni tango vimba na ba déclaration mo makelele bo père pe ya kokai makolo batro abandi ko beta e tango ya bandi ko beta sikoyo mami longa mo vite totune mama nini so mutatuneka wala sanga wale marisha ni longa nini ya komi ko zongi salobi kasi hapa bo mami no ko moma azoro bana kimonga lobi ki mobali na ngai mutabe abeti ngai c'est-à-dire que likolo ka pona yo kele zuwa que mobile nanga na lingi na partager na batu te babebisele ko cop bamo vite ko cop babebisele ko cop alors ya Monique était bon père a moni bosiko loka madame ya bebisele cop poatika cop ani faire non mbete izandenge biso ba mongo to betaka te mais ce que olekisi pezu wa moment moko kozwa lotaka on comprendre lotaka za mbata ndeto benga ngo lotaka à partir on a peur ceux qui a bimi boy ba tango zonga boy mère pe boy na mi bale père na bino to moneke kuna boy mère tango yoka boy vimbani boy abandi ko yokele zuwa ngana lingi na partager na mobali yo lingi ka basi na lingi yo zala boy ozali papa bana na koliselo bana boy tout ça alors na nyoso tu wana à partir zuwa ya maman azoyo ki la papa biso zuwa et puis le grand frère nanga mona bandota mwana ye azalaka côté ka ba ballon comme on a ilonga pe Pablo donc ndoyi ya mama biso et à partir wana sikona bando yisena bi mami ilonga mo vite kompo kilonga mama na biso ba baby selie kompo kilonga komo ya mama na biso kombo nini ilonga ilonga e kumbanga malembe ilonga e kumbanga malembe ilonga e kumbanga malembe ilonga e kumbanga sadi mobali kumbanga malembe mobali betanga malembe papa bana kumbanga malembe mobali teyanga malembe aba mama na ya kuna yakae babika soki aleki ko boma mo comme suki makapo ya katako toto batela yo place inspiration bima yangwana voilà soki bo sepelema maboko pona bino kwa donc DCC tu wana tango na uti Brazzaville à partir de Brazzaville na yeko kita na quartier Paradjouma précisément na bar espace Isola Iso chez Mama Colette moi c'est docteur Joyce ya Joyce Mama Colette Mboyo motema ya docteur Joyce place bozali na pesi bino mbote et puis leki na ye ya Mama Colette honorable Colette Mboyo yende moto enregistra kango na système ya ordinateur alebi lokalo producteur na accident avant que na accident ne yado ekutana na accident de même jour accident zalaki tango na zobeta na oshwe awa na bane kanga chez Clément Yoti Menya Toto na betaka chaque jeudi et to yoko koma ba 21h pire kulutu papa nanga ya na biso bokulanga na biso ba mongo komo na ye JP Mangasa atika bisa kenda kota baramoto ko utazo bima kota basrabaki kuna DCC tezuye eke ko bomae eke ko tika e côté ya pont Braliment tangi tike ba tindelinga message awa na oshwe pa na Jean Clément Yot en plein concert ah isobe vena dae vena dae ilo ko nini akufina nini wakufina DCC mutebomi DCC bona DCC tiane kota e bimaka ne wana tange ye wana après kuna na paka juma na uti na beti wana na paka juma ba registre on a système à cassette concert à live allez tango ba registre on leki ya honorable wana kombo na epuma chaussette petit papa ndeye siko abani kota musango na matanga abani ko beta na matanga so beta eh pesa biso loko wana na yeso be pesa biso et tout est amboli et salut 10 ans
Donc 10 après nde oyo ki sikoyo ba René babandi ko yemba ngo ndenge ozomona zo yemba et bon yango na pesa ki nzembo moko boye na obetela ngonde son excellence Papa Fati béton, Papa Fati béton, Papa Fati apesi yo mosala e buka mapeka e ikoya mais wana nya surtout to kolanela ngo ce matin on a na plateau nde to yeba obeta ngo ndenga bien pour ma ponanga merci. Voilà, merci beaucoup.